mettre sur le pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Merci la fidélité na bino bozala kanayango na 5 minutes. Je vous imagine vraiment très nombreux à suivre votre émission donc devant vos postes téléviseurs, devant vos ordinateurs. Émission na bino il y a 5 minutes avec César Ngadi donc bino mutu bo sala kayango 5 minutes na biso il y a lelo donc tokolobela makambo oyo epesaki polémique pe ezali ko pesa polémique tisikoyo na ba réseaux sociaux donc na communauté na biso ya bana mboka to yeto solola na bino po boyebi ke biso to kitisaka bino motema balobi ke tozali komona ke esekisi ngai epesi nga na mawa Rwanda est encerclé Congo na biso RDC mais comment to komi komona ba Rwandais partout? Pourquoi to komi ko pesa puissance moko na ba Rwandais o le mususu kutu pe bazali na yangote mais bazali ko seka biso ndenge ni to ko boule ke Rwanda est encerclé Congo na biso mobimba tobi ke toza na problème na est kuna budanganga wana donc bokana bazuna ba Rwanda toujours ngato récupérer yango mais cela ne veut pas dire que bokoma ko amplifier makambo Rwanda ko pesa Rwanda importance moko boye na puissance moko boye oyo azali na yango te totika komona ba Rwandais partout totika komona ba Rwandais partout comme que ba komina Kisasa baza déjà neti ba entouré Kisasa mais non il faut arrêter makambo oyo Rwanda oezali na superficie il y a 26 338 km carrés. Rwanda 26 338 km carrés. Bazaïra pamba baton na biso ezali na 53 920 km carrés. Donc Rwanda kokota na baton deux fois. Il y a batebele bazo comparer Rwanda et la Rwanda ndengeza kitoko. Rwanda eza kutu la moitié à bâton et loka mukendeng wana mboko ekozala bien tendeng so bazo ko faire vivre Rwanda te et comme kitoko te. Boita la kana bino Rwanda eza na 26 338 000 km carrés. Bazaïr bâton ba Congo eza na 53 920 km carrés. Donc Rwanda ezokota na bâton deux fois. Bongo siko Rwanda est encerclé Congo na biso RDC na biso eloko makasi o ezali na 2 345 000 km carrés. Donc Rwanda donc à peine 26 000 km carrés est encerclé étendu à territoire où ezali na 2 345 000 km carrés. Mais pourquoi to komi kokotati donc na ba niveau moko koma komi kitisa boto boyite ke Rwanda pour Rwanda pe boyeba ke Rwanda ndenge za wana parce que na côté est parce que frontière ya côté ya est wana ezali donc ezali vraiment complexe donc mutu akoza na Rwanda kotika na makolo bona boy mais Rwanda soki ezaki na ba côté mususu o ezaneti ba frontière eza na ba est te Rwanda osala makambo ndenge wana te. Et puis il faut boyeba ke donc ba Rwandais o ba côté ki na mboka na biso o Rwandais tangu muza a côté ba Rwandais et puis pour Mobutu asa lembaki na maladie et puis Mobutu ba lachaki ye mais tant Mobutu penza zalaki so zalaki pe na maladie te yo kansi penza muze akoyi ko kota penza a longola Mobutu na pouvoir ango ça ma tête. Donc Congolais totika Congolais vraiment totika makambo oyo tozali kosala vraiment ko mikidisa mboka na biso mboka munene to boyite tozala ba problème na ba Rwandais wana to ko donc ko en disconvenir na ngote donc mais beaucoup ko lobate ke Rwanda mboka mukende kona ekanga ba territoire donc ya mboka munene neti biso Rwanda eza na 26 338 km carrés et kanga mboka il y a 2 345 000 km carrés. Rwanda na Bazaïre kota deux fois. Mais siko botika nanu botika makambo toza nango to boyite donc communauté internationale denga na bino il faut biso moto se soit en charge
biso moto to se en charge parce que makambu oyo ya Rwanda nazali ko loba ngo bloquer date ya lelo. Président de la République na biso muto ko silisango. Président de la République na biso na niveau a komi nango. Ce qui a silisi makambu ya Rwanda ote to tikali bo wumbu ya libela na Rwanda. Président de la République il faut assigner communauté internationale au pays mususu na bazoya. Donc ezanati na te biso il faut to signer. États-Unis d'Amérique contre-temps tozui ba russe ba ye ba koti ba sali masolo. Donc na niveau to komi nango président de la République président Fachi ceux to sisi makambo Rwanda ote donc to sali eloko mokote. Mais na niveau oyo komi nango ye baka keti na ba Nations Unies au lobby penza ke bona bo vis-à-vis donc fara ozolo bela ba Rwanda bo mukili mobimbe yebi na niveau peto komi nango beta de siège na ndenge to zo bunda bo ce qui Rwanda to sisi ba faire ote président de la République au sisi ba faire ote ha ye baka ke to kokoma penza ba momia ba Rwandais to tikali bo etili bela to like sabino donc to boka mene ninga expliquer makambo ya bunangango yo donc parce que za kutu wana écoute za kutu jeter za solo les tous à concentrer na makambo ezali na est to botola ba territoire ba zubiso bozo kota na ba makambo bo donc Rwanda nzambe na ngai Rwanda ekanga Congo mobimba Rwanda ndenge za wana ekangi Congo mobimba mais tout ça quand même sérieux tout cas mende oya lobi par rapport il y a Masolo oya Est. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Bunagana les a occupés par le Rwanda. Les manipulations là des rebelles et tout ça, c'est pour des petits enfants qui ne connaissent pas la géopolitique. C'est le Rwanda qui occupe Bunagana. Et tout esprit normalement constitué, aussi bien au Congo qu'ailleurs, respectueux des principes qui régissent les relations internationales, doit être révolté. De la même façon qu'on se révolte du fait que la Russie a pris pied dans certaines villes en Ukraine, on doit se révolter contre l'occupation de Bunagana par le Rwanda, parce que Bunagana, c'est la République démocratique du Congo. Mobolandi makambo ya kolanda yango yo menda lobi to ebike Bunaganga wana ezali bakangi yango na ba Rwanda na monaki image moko esekisa yenga mutu moko ye moko po nebisa bino batu musu bakomaka avandi azo boule a filmer ye moko ba la clôture moko ya bibenda azo lobake Bunaganga ba clôture ngona ba Rwanda awa nazana Bunagana bozo mona ndenge ba Rwanda bawandi okanga singa bakangi déjà ba Rwanda bakangi babi batu bakota epai na bango te bakota na Bunagana te Bunagana ekomi pays mususu awa Bunagana ekomi pays mususu yango nangina signaler bino ke Bunagana ekomi pays mususu donc pays na biso eza capable yango babandi otia file déjà babi pays na bango ezala ta superficie ya mke bazala nde na pays na bango yango na lakisi bino. Pourquoi que ça là makambo boye? Pourquoi que ça là oh Rwanda et comme il y a na qui est entouré et là-bas ceux qui bango bali qui entouré 9 frontières na biso. Na côté Zambie faza d'accord. Na côté Burundi faza d'accord. Na côté Angola faza d'accord. Na côté Congo faza d'accord pour ne citer que cela. Depuis le Bokasika Rwanda ndeka en tout cas Nzambe nangai to like Sabino bato bakendeki banquette kuna donc batala bato population ya bazaï parce que bozo bati na bazaï base bakomi pembeni boka bino moko population ya bazaï ya ba Congo ndenge bazo solo babi ke ba Rwanda baza kuna te ba mona rapé bango te pe bakoki ko ya kuna te bino moko bolanda na bilili. Suite aux rumeurs de prétendues infiltrations militaires étrangers dans les territoires des Banzangungu, le gouverneur de province, Dr Gubandu Ndungidi, a déployé une forte délégation conduite par son conseiller en communication, composé des hauts officiers de la 12e région militaire et des hommes des médias qui ont séjourné du 16 au 17 septembre 2022 dans les territoires des Banzangungu. La délégation est arrivée à Gombe Matadi pour un entretien avec le colonel Panzou, commandant bataillon de cette circonscription. Je suis le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Théodore Panzou Dibanzila. Ici, c'est la frontière de Brazzaville avec Congo-Kinshasa. Il n'y a pas de militaires rwandais dans mon bataillon. Il n'y en a pas. Vous pouvez même demander à la population, il vous dira qu'il n'y a pas de cas de tracasserie dans ces contrées. Ah, bedo to muni ko to basole ba Rwanda ko kize kwa mikonga to kwa nkakame mumono kwa mija wide to kwa minsango ko basole ba Rwanda ba kuiza ko beteke mona ba Rwanda ave beteke kuende betu musina na mfine betena sala beteke mona ba Rwanda vi.
La délégation s'est ensuite rendue en Kamba où elle a rencontré Papa Mbenza Kiangani, représentant du chef spirituel de l'église kimbangiste. Ces derniers a remercié le gouverneur de province qui a eu à cœur de s'enquérir de la situation sécuritaire dans les territoires de Mbanza-Ngungu. Il a ensuite accordé sa bénédiction à la délégation et a contribué à la mission avec 2 véhicules de renfort. Dans les secteurs d'Intimassi, le chef de secteur a déclaré que les informations faisaient état de l'insécurité, de tracasseries et de la présence des militaires rwandais ne sont que de simples rumeurs. To yokaki ba rumeur ebele na secteur oyo que population azali ko vivre na insécurité. Selon yo l'histoire oyo to memeli yo ezandengeni. Eza histoire à lokuta. Je suis vraiment très content et je suis ravi de votre mission. Ce que moi j'ai retenu maintenant, je suis apaisé. Vous venez de voir la réalité. Dans ce secteur, il n'y a pas l'insécurité. J'espère que vous avez eu le témoignage du chef de secteur et de la population. Lors de la réunion de débriefing, le conseiller a expliqué la place importante que le gouverneur Guy Bandou accorde à la sécurité, comptée parmi les piliers de son programme d'action. De la part du chef de l'exécutif, le gouverneur, le docteur Guy Bandou, je voudrais vraiment remercier chacun d'entre vous de nous avoir facilité la tâche. Et comment vous nous avez accompagnés pour aller palper du doigt la réalité. Ce que j'ai amené avec moi sont les défenseurs de la vérité. Donc l'objectif c'était de venir nous-mêmes voir la vérité et la réalité. Vous facilitez Bissotache. Donc vraiment au nom du gouverneur, je vous remercie. Bino moko bomoni ke eloko ezate batu bango moko ya ba Congo balobi ke eloko ezali te ba Rwandais bazali kuna te mais bino bozali ko inventer Rwandais kanga pays munene ndenge wana neti mboka na biso ba kanga penza yango donc ezali pasi na motema donc to tika distraction tobi ke tozali na ba problème na ba Rwandais na est donc masolo yango ndenge to yebi ke masolo yango il faut esila avec le président de la République Fachi Beton parce que ce que si na Fachi Beton et que si la capelle lui sous-souté donc Fachi Beton il faut prendre le taureau par les cornes donc esprit à la musique et kota donc au VDC va faire oyo. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Dans vos réunions, qu'est-ce que je vous ai fait? Donc États-Unis va contre-État parce que bango bazali déjà na ba cop na ba Rwandais sous contre-État Poutine a koti masolo abu pia to sisi masolo parce que ils a jeté parce que na niveau autokomi ceux qui tozongi sima négociation coûte na Kagame ezala coûte te Kagame toza na besoin de négociation na été toza na besoin to VDC ba faire parce que Kagame azo gagner ta na ba négociation parce que y a un intérêt na ekaka ba négociation e umela biso toza na besoin de négociation te tozali na besoin ya aussi sabitumbo donc États-Unis d'Amérique contre-temps bujuja Russie a côté masolo donc Russie kutu a bukana kutu donc a VDC ba faire tous à la concentrer na makambo tous aller ou yebani to tika ko créer ba makambo ko pesa Rwanda donc force moko bo ekutu azali na yangote donc to marqué pause na biso publicitaire boyebika ke donc masolo ezali jijiling.com ou ezali plateforme vraiment il y a échange donc plateforme d'échange de services pour la communauté congolaise partout dans le monde. Donc, on a au Koti, donc, tant au Koti, na site, donc, jjlink.com, au s'adhérer, qu'on a au communauté, on a au bénéficier, na avantage et belé, au somba biloko, donc, na moins cher, au ba cadeau, et puis, au te kabiloko, au moussala, donc, ezali uniquement pour na ba congolais, pour na aider, ba congolais, puis, boebi, donc, binomoko, boebi, karake, Kodia Simo ils ont ça la nuit surtout pour moi toi comme propriétaire oyo comme propriétaire anda coûter na mboka na biso kuna loba yemoko mutalingi Kodia Simo boyebi ke offre spéciale ya rentrée ezati le 30 octobre oyo ya mabele yo moko sombi mabele à partir de 2500 au sombi yango au sali eloko oyo lingi au koti na masolo oyo Kodia Simo tazo tonga banda kwa crédit yo sombi mabele na yo moko eloko olingi donc restez connectés sur Clé Bois Original on revient tout de suite.
suka bisanga balobi bonne nouvelle ye surtout pour la bana Kinshasa peuple bana wa bazala province et surtout pour na bino ba diaspora botu nanga nini yo lingaka kosomba biloko yo lingaka koteka biloko balobi site fungwami na kombo ya Juju Link o bazoteka ba laptop bazoteka ba portable biloko ya malamu balobi soko lingi yo koma membre s'inscrit kaka na kati ya site biso yo moko kota na kati Juju Link okomona yo moko makambo otikala komona te ya malamu Juju Link depuis kala yo zalaki wapi poko tabino moko na kati ya site pour découvrir ba merveille ya biloko o etikala jamais kozala ekeyo. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux. Bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigi Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Kilelo kitapart pichuki tenge tozopesa appartement na kati ya poto solution monani ozana posa ya salle à concert salle ya mariage pichuki tenge appartement osala location ya restaurant obenga kitapart pichuki tenge appartement ozana posa ya événement au défilé de mode ba mama ba roya réunion soki nini Pichuki Tenge appartement Kitapart. Ozana besoin ya louer terrain. Na banda otumbaka ntaba ngai na nenga poto zone industrielle Kitapart Pichuki Tenge appartement. Olingi ofungola ba bureau Kitapart Pichuki Tenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na Kitapart Pichuki Tenge appartement. Olingi kosala achat ya lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola Pichuki Tenge bakitenge ba ebele me wana Kitapart. Check. Le Congo, c'est aussi 80 millions de terres arables en majorité non exploitées. Une population estimée à 100 millions d'habitants, majoritairement jeunes. En dépit de toute cette potentialité, notre nation demeure sur des béquilles. Elle mérite une assistance à la hauteur de ses besoins. Une organisation sociale qui soit la solution humanitaire aux problèmes qui touchent le Congo et son peuple. C'est pourquoi nous vous apportons la Fondation Alidor Massamba, qui vise à promouvoir le bien-être de la population congolaise à travers des actions sociales et humanitaires. La Fondation Alidor Massamba se résume en 5 piliers. 1. Promouvoir la nouvelle citoyenneté et le changement des mentalités pour faire du Congolais le premier investisseur et protecteur de son pays. 2. Réhabiliter, moderniser des écoles et construire des centres de formation technique en vue de promouvoir l'éducation pour tous, en particulier pour la jeunesse. 3. Réhabiliter, moderniser et équiper les centres
démocratique du Congo. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
Donc bino moko bowiti kolanda ba partenaire na biso oyo bazalaka na biso toujours ba renouveler la confiance na bango na biso avant de continuer masolo na biso oya sujet na biso alelo oyo bato belé bazali ko ba Rwanda et encercler mboka na biso donc ezali soni na mawa koyoka makambo boto zali ko yebisa bino ke mois ya octobre oyo donc na kati ya Kisasa événement ezakaka moko na stade de martyr donc concert du siècle oyo concert ya Fally Ipupa donc obo yebi musicien oyo star oyo azali ko sala fierté ya mboka na biso parce que bato belé ba koma ko ba Fally 20 ans non parce que ba congolais alingi muninga na été congolais alingi ko kumisa muninga na été kondima muninga na été donc Fally ndenge na minute tozolo ba mutazo sala fierté ya musique na biso ezali Fally Ipupa donc tozali ko invité bino le 29 octobre na stade de martyr pour na concert ya Fally Ipupa. D'ailleurs nous y reviendrons dans la prochaine émission nabiso. Donc sikoyo tozali kokota vers la fin ya émission nabiso tolingi to loba botika ko loba bilobela tobi ke tozali na Rwanda problème makasi mukolo Kagame akokufa bato bazobanga Kagame alobi karabo botika tozana Rwanda na kota est Rwanda ekoki ko encercler mboka neti biso te na pesi bino ba superficie ya Rwanda ezali 26338 km² et kokota na Bazaïr deux fois Bazaïr déjà donc ba Congo ezali na 53 920 km² et bongo Rwanda est encerclé mboka neti Congo ezali na 2 345 000 km² et kobanda ndenge nini botika donc tu dis que Rwanda tozana ba problème ya de cela 20 ans ba profitera na ndenge donc frontière ezakuna mais botika ko pesaka bango d'importance moko bazali na yangote donc yangona ndenge ina beta sete na apaiser bino bozala na bino calme bomoni bino moko Rwanda sire comme on a Kisasa bozala calme passer ba comme pembe na Kisasa on a bazayi bolandi bato bavanda ba mo na bazayi balobi donc ezali masolo wana te yangona ngaki bozala calme tozala vraiment attentif tozala déterminé na makambo ezoleka na est oyo Rwanda ezali ko sala pour faut to silsa on a epsi bino soki président de la République Fachi Beton assisi makambo oya est te e ko sila kape lisusu te donc président de la République Amérique contre-temps Poutine aza donc un temps kuti écoute donc tina moko kuti te tina kwani akoyana masolo donc masolo si bala moko na journée ka moko donc vraiment les loto linga vraiment to kisabino mutema boye ba ke Rwanda encercler mboka na biso te akokipe ko encercler yango te donc to komi na suka émission na biso de ndenka to zalaka to pesaka ba mbote na bato nyo surtout balanda biso to banda toujours honorable Jean Moutala na kati à Londres honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati Espagne pour na repesa Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu, merci. Na nyosotu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Maria la beauté naturelle, merci. Na nyosotu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Poutou de Yalo la Nakatia Belgique, merci. Na nyosotu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei, Nakati à Londres, tozosu Nakati à Londres pour nous repesa Felika Tumba, donc nakati à Londres, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, donc tu repères à Mbote, na Capton, Afrique du Sud, Joël Kaleou, au babengi J vitesse, donc na Katia Capton, Joël Kaleou, donc na Katia Capton, J vitesse, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, toujours pe na Katia Capton, tu allez couper sa petite nanga, José Bantessa, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Tikali toujours na Katia Afrique du Sud. Cette fois-ci na kati ya Jobu tozali kopesa mbote na Zoé Chilumba to profiter pe poto tiela bino ka moi extrait oyo ya nzembo na e oyo tokosenga na bino donc bo yoka yango po bo kitisa mitema bo changer pe mitema nzembo oyo babengi bina po na Yezu ezali ya Zoé Chilumba na batu na enyo surtout ya église na
na bolamu e. Donc, Joël Silumba, merci. Nous surtout au Salarapé, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, to keisikoyo na kati ya Span pour nous sa master na ngai ya coupé, master na ngai ya collège na kombo ya Kaïs, maître Zabazuba, ça fait longtemps, maître Zabazuba, Lokato Bengana, parce que Talaga Andenge, Masolongo, Zalaga, maître Zabazuba en Espagne, merci, Nanyo Sotou, au salaire rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Chai Mukenge, Chai Wabalenge, mon voisin, Chai Mukenge, Chai, Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes très propre, Jerry Mukuna, Babi Kisinga, merci, Nanyo Sotou, au salaire rapport à 5 minutes avec César Ngadi Tokosugisa. Toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba Kaoudi, merci na ba conseil na pour la santé et puis na surtout au salaire rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Nous arrivons à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambucho, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, les camarades, au salaire, au salaire, c'est vrai, au tangana yo du ventre.